Salut la famille, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend, il y a RO, vraiment, aux allez kolanda émission Nabiso, en tout cas, à Bozan, ta chaîne Nabiso. Il y a Famille Libota News TV, Balobi, Famille Libota News TV, vraiment, et il y a Banda Kunabino, il y a post télévision Nabino, en tout cas, vraiment, Boyan Babiso na Sengo, et parce que tout ça, bateau Sengo, en tout cas, so Boyan Bibiso, vraiment, et cause à la plaisir, il y a trop la famille, en tout cas, dans les labino, il y a trop, quand on est tout le baka, Toza, on a pour nos comédiens Nabiso, nous sommes là, vraiment, pour nos comédiens, balobi nos comédiens, oh bazo pesa biso musala kitoko, ba aussi la so ba film kitoko, oh vraiment ils sont éducatifs, mususu pe bazo sala, oh ils ont éducatif, mais en tout cas la plupart bazo sala so ba film toto CP là, mususu pesa ba gag toto CK en tout cas et ça la capso bien surtout biso toza libanda ya mboka, hein, moi distraction, moi ko seka wana, moi kolongola moi ba stress, en tout cas vraiment ça nous fait du bien. Yango vraiment biso pe to pona to lobela bango, hein, s'il y a quelque chose à parler pour na bango en tout cas tozala kana pour na kolobela bango kandi na lobaka biso vraiment mingi tozala ka ba o toza famille libota, mais rien nous empêche ya kolobela moko ya ba comédien o to moni likamo bezo les casser les réseaux sociaux, en tout cas tozala kana vraiment pour na koya ko pesa analyse na biso point de vue na biso, hein, ko pesa vraiment les point de vue na biso, pourquoi pas. Donc c'est ça ezali musala na biso o topona ko sala bande konanga, en tout cas sans plus tarder avant toute chose kandi na lobana bino ceux qui vraiment au côté pour la première fois, en tout cas n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne Famille Libota News TV, en tout cas cliquez sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois ceux qui vraiment te poster en tout cas et comme il a yo directement aux yango aux vraiment notification na yo et que ça la bien parce que ah vraiment ils chaîne yo tout le baka tout ça là ben tu peux ça ben information il a vrai rien que la vérité tous en été pour nous ko ça tous en été pour nous créer les mutuli kambu pour que tous ba vie non ils a la bisoté parce que to lia kana YouTube te tous déjà na ba mboka libanda o biso moto lukarambongo, en tout cas na kata chaîne na biso jamais na koyaka pour nous créer les kamo boye o eza nango bongo tenga na ko créer, en tout cas désolé ceux qui vraiment bateau basala yango biso to sala yango te, et puis pour na koya ko finga ko clasher sur moto, en tout cas dans la chaîne na biso boko zwa yango te la famille oyo bolingaka ko finga, en tout cas a déjà place na bino te biso atozaka pour na vraiment ko sala ming to sala ba recadrage na bateau yo bazo finga batu na bateau bazo créer là batu ba polémique ba problème sur les réseaux sociaux tozalaka na pour na ko recadrer bango ko zongsa bango na nzela. Donc bite chaîne biso vraiment ezawana, en tout cas ceux qui yoza moto olingaka droiture na vie na yoza moto olingaka te ba finga baninga oza moto vraiment olingano buzo bate, en tout cas oza la bienvenue na kata chaîne na biso pour okozala jamais déci yo moko ko sentir que tozala kana pona yango te malgré qui côté na biso to pona, mais ezala kate poto finga non ezala kapona ko lobela ba valeur o to mona na artiste na to pona Belvi Kanzila patrona to lobela ba valeur na ye to lobela musana zali ko sala na ba film ki to kwa zali ko pesa biso ba dekolanga bota la film na so la bonish ndenge zo kende ba dekolanga, en tout cas film mo ki to ko be émotion ebele na solo na ba te belé à travers film o ba benginga, en tout cas ba dekolanga to ya solo là pour na robeta li solo ya bonish o ezo pesa be émotion bato ebele bazo ba film oh c'est comme si film moko on dirait que c'est théâtre on dirait à solo bato bazo koka ba côté wana be émotion bato bako tala ngote bazo zapper, je vous dis la famille. Donc j'ai vraiment des témoignages pour vous dire que belle vie aza mutu mususu, donc biso ba auto pona et to pona na tina, alors tant to ya ko défendre mutu ya bongo vraiment aza femme moko femme de valeur biso pe bato to ya ko défendre il faut to za bato valeur kandi na lobaka, vraiment c'est un peu ça. Mais yango la teza sujet na biso o to eli na mokola lelo to eli vraiment sujet ya mama top wato o babengi top wato kilo ya mboka bande kolanga, en tout cas to eli mama na biso kaka le to ebi mama top ikoni munene ya mboka na biso ba sali ba théâtre ba série ba CD ba sali pena ba makambu ba tiki pe ba kombo bande kolanga. Alors la famille, qu'est-ce qui se passe oyo e comme mama top lelo mama top lelo andimi abimisa ba vérité moko boy o ezaya ki ya bo jeunesse na ye abimission par rapport kaka ya ko salir réputation na sur les réseaux sociaux, et celle qui abimisa pour talisa mokili niveau oyo azalaka na babuzo bano bato bazo luka ko chaete parce que asala ba makamoko boy abimisi lelo avouer vraiment
botala niveau tozo mema ba comédien na biso bandi konanga ça fait très mal même trop même oyo ke tozo mema ba comédien na biso na makambo sus oyo bakoki ko imaginer te to pe eza ba vie privée na mamobo ya kati ko ka ko bima te mais comme ko bima pona ka ko faire ko talisa batu ke o bono bozolinga bo salanga na za yango te etindi ke muta bimisa mo ba vérité moko boye. En tout cas, ça fait très mal. Toi, on a qui maman top abimi si vérité na douleur moko be na pas si bande konanga et ça lenga pas na baki pourquoi pas toi ko partager ngona ko partager ngana bino pour te messana ko partager moi makambu nga na sali émission na lobby na sali analyse nanga bino pe bochaka na ba commentaire et pe na ba tebele ba yebi pe ko leka ngai ba chela biso pe na ba commentaire en tout cas et ça la ka bien te partager moi idée na biso et pe si biso pe moi leçon na vie parce que makambu mama top à lobby quelque part abimi si na ye mais ils appellent les sons ou epesi bato ebele vraiment nga etika kinga makasi na ya vraiment to meka ko solo lango bandeko nanga sans plus tarder la famille na ko tshela bino na boyoka audio oyo boyoka ndi mama top ye moko à lobby par rapport ya ba situation les cas sur les réseaux sociaux par rapport ya pasi ya makambo nyonso bazo kosela ye vraiment mama top ayaki vraiment abimi fait ki mo ba vérité bandeko nanga alors sans plus tarder na ko tshela bino Bolanda, makambo mama top à lobby et puis on s'y retrouve après. Ok la famille, c'est parti avec mama top Watu. Merci, on a mon métier. Non, Makambango, on a et ça, dit que la grande sœur. C'est la Tindelinga, la petite sœur, la Tindelinga, famille, tout le monde, même moi, on a un balade à pasteur, la Tindelinga. Ça fait mal, hein, ce côté. Pourquoi qu'on a raconté, attends, mon cassel est le même du matin, il est comme ça. Là, la fille, ma pépé, la j'ai humilié, tout le temps. Basi na ngaka na makamba lokuta balinga ngaka na makamba lokuta balinga ngaka place le souci pour la kufa ngana kufa liwa soniki kufa te liwa ba barbare te ba ono ba kombo na ngana kufa mko ngamba ti kufa et le petit c'est ça voilà et ça na yo poser na mo pe na on s'est posé na ngo et ba te pourquoi kombo na ngai du maka di boso on va d'accord beaucoup comme le beaucoup bimi na kombo na yo ni tu musu so nta ko bima wa mama to pa bon ko jouer o mama to pa jouer sur na michute mama to pe ma petit Maria ya Belviana alina jouer so na Congo fiti so Congo fiti na e même pas cher mo ko na Congo fiti o na e Congo fiti pe to na so na bloria na e bi so na ko na produit da film o bi na banda de batindola ba lienka le ba fan batina et le qui là na binzambe et ça juste ni on nani mwana de la peau nani Kevin abenga na bengi Kevin na ko na jouer na mission na so na jouer na mama et de lui on peut permettre de tambola donc à tout ça de l'autre côté à tout yedi l'autre côté mais on va na ka bo kitombono bi il y a des fois ngamo na mituna au juste zani ah oui tu peux bien sûr te bobi pour nous voilà on va ça pour ami da ko ba ko ni c'est comme on a vu un phénomène en moti là tout le monde a dit ya nganga moko lobi et pour la yo respect pour yo moko lobi la c'est comprendre que tout la yo doit pour nous yo bindenge et pour la compagnie ça fait mal hein OK maintenant on marié OK mais la première prière les pères les gens le vont dans le ndinga je te dis au nom de Dieu dans le baron le na 2025 en janvier akina ko ko mwasi ona na senga bibi ko mwasi ona pa yebaka na tata trouble na dibala nae aluka de tellement comme ko luksanga na kenda na senga yi pardon et puis na boya na fanda tilolo voilà na bazi ona mbala ba voilà vraiment tout on a vendu c'est ça donc voilà maman ici véritablement Voilà la famille en tout cas j'espère que Bolandi vraiment ba audio oyo Bolandi très bien makambu o mama top audio kolo babandi konanga et ça linga pasi mama top abimi si vérité lobi na kibo jeunesse na ye banda ko bimana o marié moko o mariana banda ko bimana ye
vraiment moi si n'est pas ndaku ayebaka et ça là vraiment trouble na foyer ya moi si wana na mobile na ye par rapport à maman top ando bimana mobile na ye ça vraiment bien té alors comment ka moko be maman top et ça ka bien té pour na ye par rapport à vie na ye ka ndenge za ko bimana ba homme marié et ça ka bien té akenda ka na église même c'est que faut senga moi si wana pardon maman top akenda ko luka moi si wana asenga e pardon pe ala pa na vie na ye akoka ko bimasuna homme marié alors atika ba viena par rapport à loko wana et ça les déranger alinga kana lisusu ko sala batu mabeta alinga penza te ko alelisa mutu moko ba soki ndenge nini alinga lisusu te bandeko la famille non qui passe na motema bota na niveau oh maman to pake na makambo parce que amoni trop c'est trop c'est trop pas les lisa bato alinga les suba viena ta senga bolimi c'est pas nzambe avant dana ye mais lelo kombone komi kobimaka na babuzoba na makambo ya ebeli mutu na makolote bandeko toke pai tozonge pai ba makambo yo sizo bima oyo mama topi abobango aza pamba to baboma pululu oh mama topi ezo utapi to za la claire tomba lo bakebino bato bozo kabola ba comédien bino to bobomi théâtre mais bino na munoko na bino bokocha o belle vie o nini baba cook non et ça ba chroniqueur baba cook be mission na bino bozo sala be mission na bino nde botanga ba komba mama top to mona ki kuna soki fâché to moni soki nani bazé belé o bazo tanga komba mama top to ba ça be mission na bango ba o nyoso soki nani attendance soki nani amona na yoka na appel lisusu te bino nyoso wana boza wana komba mama top na munoko na bino ba moura bino tout komba mama top na munoko na bino likambo ayebi mutu na makolo te na lisolo ya Maria moura mtabeta yango mama top ayebi ata mutu na makolo te atikala ata kosala yango te kokende pa belle vie siko tombo lobaki ke mama top nde mtakende koyebisa belle vie ke Maria kutu boye ye moko mama top bobenga ye soi-disant aza famille libota pa jouaka na belle vie pona bino bato nyonso bajouaka pa belle vie o bazaka na batableau nyonso bazangaka te baza famille libota sikoyo ntango bobeti lisolo ya Maria aza famille libota moto akendeki kofunda Maria eza mama top pa belle vie nde belle vie apekisaki Maria sikoyo ye moko mama top pa Jérémie ajouaka kuna oyebi ya moko penza moko mpe tomaka mosu tonto oloba mpe toosala toyebaka nini oyo tozoloba toyaka koloba kaka makambo tika toya koloba te toyaka mpona te kosala soki mpe ndenge nini non esa kitoko te esone kitoko te botika bamama na biso ko elebi na mama top ti boolobaka bo bolingi ni ye pasala crise akufa tomona basusi bakufa basekret komo obima lelo tomona diana makila akufa tomona basekret bimi awa nde ya gabi abimisaki bato mosusu kuna boma bango bayebi nga te ozomona nyonso neza kaka bino kaka bozo créer ba problème bino kaka babato bazoluka ba problème so otali bie bango kaka kiri wana ona ka na niveau bato baza ba comédien bato bazoboma pene bazoboma o baza pena sans frein o bazo créer ba problème eza Thérèse na Gabi deux personnes wana baza na kisongi moko baza na makambo moko ya cesse bazo sala bandeko nanga bokoki ko imaginer te do bato mo ba signer kotindaka bato mena munoko na bango so baleki belle vie kutu belle vie kutu ayebi makambo la te akipa ku makambo la te me bango makambo bazo sala bazo lukaka baleta yango bato tomoni lelo lisolo ya gingombe bapotanaka basiri mo boye na ya gi soki na ya Gabi alors tomoni lelo ya Gabi akomi kobimisa bamakambo ake koloba pa mwasi ya gingombe ya kala bakomi kote kisongi lelo tomoni mwasi ya gingombe nde akomi kobima wana se ya Gabi Thérèse bozomona eza bango bayaya moko bosi bokoli bamama mo bosi bokoli ne presque boluka bo créer ba makambo musume bozi ko kocha ba trouble botika ba mama top ko ba mama top ba bon wana na ba ya solo ba vendre na bango kimia avant na kimia comme ça la vie na la vie bana na avenir a bana na ye mama top ndenga zalaka na bandaka le to ndeko komona mama top azaka soka leki na ba émission ke o sentir vraiment que ko pique mama top azala su bongo te maman top a changé, je vous dis, au coquille qu'on imagine a changé pena ma casse bande kolanga et ça par rapport à ça pemeni appelle vie babi moi na mukia beta kambunda bakolo pe babi naka belle vie vraiment en tout cas aza on a pour na ba serre na ye ayeba mi ko doser ba serre na ye ayeba ka mingi ko loba pour na ba serre na ye
au moins pendant que kotalisa maman top maman en tout cas maman ko sa no be mission te kolanda no bango te tika bon belvi azala wana to mona na ela bino émission o belvi voir même akenda ko luka ya Gabi akenda ko luka ya Gabi pona ko sangisa bango na lisolo o bazaki nango ba guerre bazaki na internet yena na Karine ya Mado. Pour vous dire que ce qu'on a permis la belle vie, on peut bénéficier de ma cambe belle, à tous mon colo, azakana pour nous luka unité, azakana pour nous sangana. So botali bien la plupart à ba maman ou ba joie pas belle vie ernyo so bazalaka. So botali bobo mo ba différent même so ba l'équipe émission. On sentir que différence c'est kota makasi. Ba comment la langage me par rapport à liboso. Malgré que finga bango mais so bokeka kota baba cook bozui maman Thérèse bozui Gabi boko yoka boko sentir mais botala maman top soit l'équipe émission azala sou oboye baraté maman tozui maman Milo de même maman Milo soit l'équipe émission bo yoka pene ke mutu soit l'équipe donc malgré balukaka ba créer mais on sentit que mutu lobi makambo baza kuna temps polémique te parce que ba vandi na mutu oh bazo côtoyer tellement malgré moi namke parmi bango mais bazala kaona ba yo kakaye pa yo kakabango on senti que ba se familiariser ki toko ba mam bazo maîtrise yango na lobana bino lelo ata bondimi belle vite batu baza o na motema bisika ba vanda ka bandima ka belle vie bazali batu ebele baza na ti lelo bandima ba pa moi so to comment les distance pourquoi moi na moi so pensa batu ebele ba regrettaka. Parce qu'au Canada, on a sur les réseaux sociaux. Mais c'est déjà trop tard parce que belle vie. En zonga souci, mata zonga na bilonde bozalaka. Leti ba Gabi be simba kate. Et simba kate. Po biso ba onde toza to telemelaye. Et simba te. Bo lingi ni botika mama bato vanda kimi mama to pa vanda ne kimi vanda ne calme. Boya kana be information ba lokuta bino baba ku ba communicateur asila. Boza kana be information lokuta. Yaya bo changer 2025 en yango to changer ba mentalité to ko ganga kaka bonane na koti yaya est-ce que ton ozo kota yango ndenge nini ozo kota 2025 en ndenge nini non yo ozo kota en ndenge nini yaya to meka ko changer ba mentalité na biso to changer vraiment c'est pas gentil yeko ko sela batu makambe bonga kuta oyoko bimisa vérité moko ya mutu oui eza nango vérité obimisa na internet peut-être. Mais bien sûr que la vérité, mais mensonge sur mensonge, les tibouis. Aza mère des enfants, aza na ba koko na ye, aza na mon belle famille na ye, ba comme les belle dans ba relation na ye. Ba yo kaka buzo ba sirié. Surtout ba makamba robo maka ba tu boye. Baba koko baza capable ya kokeko luka mutu mo ba bimise ba futie mbongo. Pour que le bakali kama mabemo pona mutu mo ba sali mutu mo na répéter. Ba sali ka réputation mutu tel est au niveau ya batu. Bon à niveau moko eza likolo na lobango level na bien l'équipe trop likolo et vraiment kasi parce que dans tout ça et même abino nini so bozu ba vie na YouTube bo gagner mbongo et après bo lesa bana no bambonga masumu bambongo ya mabeya ya ekokanga mabino na mungongo lelo so bambongo wana bo lia wana ya salite bo lesa ka bana so ke e attraper bino te bana na bino ba koko na bino bo tala kata venir a bana na bino ko parce que babinyo soto sala ke futa makakawa e futa makaba de kolanga tonto sala ka ba mabeto zo créer la ba problème ba bazo lela kana kombo na yo mutu moyo ko sele makamba ka lela fuka meli nzamba lela na kombolo yaya yo vino ko zala bien via bana na yo peut-être yo mona ka yo za bien mais bano yo zo robota ba koko na yo après ana koloba nini okoloba nini obebisa venir a bana na obebisa venir a ba koko na yo c'est pas gentil hein. Mbongo ngo ko leka na YouTube ngo ko leka ba mbongo pe tozo be ko leka o mona pe mbongo YouTube on pozo gagner yo moko po mona pe o sela on pe lo ka malonga te mais o créer no ka ba problème o bo mono ka via batu ozo bebisa ka ba réputation batu na likambo batu ba yebite nyo sona ka po yo ba mono ke yondo sala ke mission yonde pe no saka ba matière ba vraie matière ba msuba betele ko maboko to ba betele yo moni lokumu ya lokumu mbo ya sela moi o lokumu malamu ezaka ya nzambe lokumu ya sila mboyo eza na lifuti te ya ba betelo maboko kaka batana ba betelo maboko lelo social mabe batana pe ba trahir yo batwana kaka ba ko bimisa on écran ondima te yango to tika ko sala mabe to tika no ba comédien fin 2025 ko ba vivre bo tika ba ono ba sa musala
bosa no concurrence mo bo eza loyal ba film bo tiko kotungisa ba mama na biso ba pesa so musala kitoko ba so so musala ton à chaque fois bino bolo ba mabe pona bango ezo sala bien te ezo sala kitoko te mama top si akoli na ye esalinga mpasi komona mama top ya kobimisa ba vérité na ye moko boye ya kala na ki jeune fille na ye mpona nini mpo lelo internet esele ba émission mpo bato bazosele ba fausse information ayebi motu na makolo te mama koki te esaliki abimisa vérité mo boye c'est pas gentil c'est pas gentil maintenant nakosilisa nakoloba boye en tout cas mama top abimisi vérité moko boye oyo edérange mais epesa mpe leçon epesa vraiment leçon na bafille oyo balinga kobima na bahomme marié boyebi te basi yana baza bandako nde balelaka boyebi te kolela wana ekoki kohandikape vie na mobimba ya eza vraiment leçon mpona oyo babima na bahomme marié boyoka bosalela yango so bosaleli yango te en tout cas bosuka mabe bokenda mpe kosengaka bapardon nde mama top asenga pardon pour que vie no eza libéré en tout cas abon attendait sali etiketinga makasi wana asengaki na ya koloba en tout cas bisous bye la famille on se retrouve à la prochaine.